nakuluba na ngambu ya ba artiste baza kuzwa bakana bango olandaki sila abengaki bango banani ramasseur de ballon. C'est ça. Siko yo mitala oza na kati wana tango balobi ba ramasseur de ballon oza kuna tote tolongwa pona nzonzinga bolongo na groupe esobe pona nzonzinga pona nzonzinga po to ngambo tumemaka po tosalaka nzonzinga ya linga yite bosala nzonzinga te na biso tango tozalaki na ba de Londres na époque wana lingaka te mais de Londres ndosala nzonzinga ya abandaka kosala nzonzinga mais même bon ezali makambo de Londres biso nyonso tolongwa on atangi yo ngai de Londres Jolie Yasmine Fatou Kayembe toza mo ebele Rabi Mavinga Papa Bokwankoso bato nyonso batala Kimanzaro bayibiye tolongwa pona nzonzinga na de Londres pe à partir na pour bolongwa pona nzonzinga pona nzonzinga à l'époque président bandaki kolinga te mais yo nga pona koma kusala luketu ndenge bato bazwaka luketu wana ezali phénomène esobe na bandaki kujouer papa mais ya luketu te tovanda mokolo mosusu na rep ayembala moko akota lubi banda lelo tokosala eloko moko ya sika mige longwa mige oyo pesa biso personnage mosusu casquette mosusu mige mosusu longwa oyo ya fauteuil jaune bimisa mige mosusu ya sika oyo bato nano bamoni te nde sikoyo place luketu wuta ende bisika oyo misho ayela bino eloko ya boye ya bozo en fait misho zaki muta bozo te non azana casquette mosusu différence ezali pwana nini biso tonyokwamaki mingi na répétition lelo koma tokuta na lobi tokosala moto ayembala mo bayebisi yo mige yo awa okozala mobali ya mwasi oyo prime mbala moko bobandi différence ya liboso yango wana barepetaka te génération ya lelo baye na théâtre ezali sans répétition bazobenganaka babiso koma mobali na ye koma mwasi ok bino bondo répéter avant soko répéter te okosala te personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okoloba pour la GTM Yadajou pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai que on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.
Très cher internaute, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans la considération. Pour ça, la belé à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube. Et la Rabino info dans ton réel. Merci pour nos messages Nabino, merci pour nos reproches, pour nos remarques, pour nos commentaires, pour nos appels. Les amis ont force au Bossa Rabiso. L'autre, on a un réel plaisir pour la première fois dans le studio Nabiso, dans le fauteuil jaune, au jeu Papa Henri. Voilà l'Olendo. Donc, on écoute ce qui est belé, banane à porte notre nom à l'obati. Pour la première fois, c'est une émission, tout sur la neige, tout au cahier. Un beau bonheur, j'ai un millier na bango, na moussa na bango, mais un beau bonheur, j'ai un peu na mboka. Biso, une réalité à côté dans la porte. Tout reçoit vraiment. Mais belé, vous allez connecter, vous allez brancher avec votre humble serviteur, Migeni, autrement dit, Papa Ngeli, Papa Henri, bonjour. Ah, Kiambote Kiena Migenyema. Papa Ngeli. Merci. Oui, que nana sengo moko bandoya avec mon collaborateur Koumassé. C'est Koumassé photo luka papa. Ah, nzamba zwa lukumu, nzamba pambola yo pa bakshira yo belé, ndengo kanisi tatana yo. Merci papa. Bonne santé déjà. Moi mokeka ka papa ndongo za kumona. Ba grippe itungi saki, mais na bundi na lubaki lukula lelu na za na solo la vérité. Fo na telemela grippe na lunguli yango wana na yi. Na yebisi yetekala nano na ndako ngana kende kusala musala soki na zongi bongo zongela ngasema. Papa rien botami wapi akoli wapi? Na botami na libuma mama, na koli pe na maboko ya mama. Na komi nini na mboka nini? Na botami na Kitambo, na hôpital ya Kitambo, na kolili wana to mama ndenga bandaki kuzala yo kusala ke na Kitambo tulungwe tuvandi na avenue Matadi. Tozalaki pe na mai Ndombe. Fami mobingizalaki wana toyo kende Ngaliema na Binza Ngaliema kote ya nini ya bare kota ba Pongo Love. Toke kuvanda kote wana tozalaki na lupango kuna tuvande mwa mukie après ba pillage tulungo wana toke Kimbantseke nde penza na wumini penda da utsangu soko lubi bangu te bakusileka papa kuluba papa Henri ya biso. Mais kubuta mamutolu batsangu na mabele ya Kitambo. Donc otamboli na bakomini ebele. Ezalaki foti yani ya divorce, papa na mama bakabwanaki, ezaki ba vacances, mutelo tinda otomona bakomini nyonso tenge biso. Nga na butami na kute papa na mama deja bazalaka te. Ah ouais. Bon, nzamba zwa lukumu po ati lelo ndenge bakuta mabele. Soki na vandi na papa Philippe Nsasa alobaka nanga mabe mama Julie Diakese te. Soki na vandi pe na mama Julie Diakese ayibisa nga pe mabe papa Philippe Nsasa te. Donc bango mibale ndenge bakufa ti lelo na yebite bakabwana ka pwana nini bawelela nini na yebite po bazalaki pe ka bien mais bakabwana. Donc na yibi na ngai loko bawelela te. Eloko ni esalaki la théâtre ezalaki mosala ezalaki te to osantaki ozalaki na don kati na yo et on est pour ça que ça la théâtre tout ça la théâtre parce que manque à faire parfois mosala ezalaki osala te on décide que ça la théâtre histoire no ya kobanda théâtre ebandaki ndenge parcours na websa biso s'il vous plaît. Bon, théâtre ezali loko yo toko kuluba ezali likabo oyo eza na nzutu nzambe tango butami apesi yo deja likabo lokola kaka bazie mukolo mususu na Kimbantseke na utaki nanga kalasi na zongi na midi tomesalaka mingi kubula ndembo parce que bale penza ezalaki musala oyo nga na yibaki na kubimela. Okay. Oyo mukili kuyibila nga na beta bale comme il faut donc nazalaki penza 5 amalonga na génération ba trésor mputu na njili na génération ba nani donc na tawana nyonso ba mputu wana mputu kutu putu te toza kubenge soda. Okay. Donc yé moko soka talinga kuyeba kombo ya soda wana. Topese mbote trésor mputu so tout remada. Donc na tawana biso toza kubula penza ndembo na Kimbantseke wana. Na génération ba trésor mputu. Oui, tawana bango nyonso toza kubeta bale. Balelo mbele. Balelo na yibi bango bien. Na yibi balelo. Na bete bale mais izalaki sikoyo mukolo mususu na yebi to beta bale na baninga bayeki nanu tenga moto liboso na komaki na terrain. Ndeko moko aza wana DGMB ya na Kimbantseke na yebi te soka azala kaka na pesi ye bambote bele ayebisi nga lobi papa Henri toke kutika nga na répétition pardon nga na yebaki ye moyembi choriste nzoka asalaka théâtre tango toke
nakuti bango bon na ndako moko boye ya mokie studio bazalaka 4 personnes na studio wana donc balalaka na mbetu balongoli matela batelemisi na mire bateki kaka cadre wana ya mbetu balongoli na mutakala ya mbetu batie na mopanzi biso toza kokota sikoyo na kati scène na kati ya mbetu soko kujouer okoti na kati ojouer obimi okota na lobi nga nayebi makambo te kota kaka meka kaka ndenge bamekisaki wana mvua mameki akangami nazwi gu lobi nango mbala moko no groupe moko eza kobanda na njili kota bavie gau na bavie mundweri napesi ye vie gau mbote pe ya sonam vie mundweri na landu wana groupe ezalaki ya ndeko na biso Tubi Brown tobandi wana tozalaki ebele bamulunge bapapa masobele na kimbantseke wana tobandi yango toye kuyeba tobandi kombo nano na njili kote moko na bavie gau na ipeko wana toza kubunda na bango wana ali na ye kulungwa na ke konje na bumbu ipa ya yaya na ngai ya mwasi nde na ke kuluka tatuka lombo pe ya sonamu na kota groupe ya Kimbantseke papa lobe kulu tunapesi yo mbote na Londres koni seko zali na kuta na tatuka lombo mukona kenda kuyeba ke tatuka lombo zalaka muluba te azarana mutu abandundu ah non tu choquer tout à début oui tatuka lombo mutaba azalaki muyanzi na soki na busa oui nazo chance amone trop na masine na pétrole Congo ne biso ndo vanda kuna mais akumaka na njili na quartier 5 tatuka lombo chukuji ya boxer tatuka lombo mamba chako azara muluba te ah non incroyable mutu abandundu ah non tora batana na ke pana ako copier muluba koleka baluba ah azalaki muluba maza muluba te ah ouais na ke pana bangu na maya mama na bango banda kuvanda ndako ya mama na bango awa maya kalamu na ke kuduka yi pona kota groupe ya Kimbantseke lopek papa lobe doucement ba baza kuleka na TKM to sololi pena yi na kota komi kusala ngabuyi za kusala ngabuyi na kuti pete na kuti te na zongi susu Kimbantseke ndenge na zonga ki biso moko toke tolongoli soko groupe na njili toye kuzonga Kimbantseke tokomo répéter na avenue Ngwizani tokomo ko répéter wana na busani na lupango wana maître moko azalaki wana kombo ni Kimi na pesi bana Kimbantseke nyonso mbote na avenue Ngwizani toza ko répéter nde koko ya chef coutumier ya Kimbantseke président Kene Diaki Kadula Ngandu alekaka te lelo na antenne a ya banda kuleka bayebanaki na ba Sœur Adèle na pesi ye mbote soka azali kaka nda kuti Sœur Adèle ayebisi ye eza na bandeko moko batravaillaka awa soko kutalaka bango mpo bosunga bango ayaki comme membre d'honneur atiaka biso poa me ndenge ayaki wana akuti akomi kopesa biso mwa bambongo po bokolisa mouvement na Kimbantseke tozalaki bato tozwaki lokola relève ya liboso nde tobandi me ye etanke mokolo alobaki na kati ya groupe bolingo te président koyi na bolingo azwi mwasi soki mwasi aza kusala na mobali ye aza kusala zuwa soki mobali aza kusala na mwasi ye aza kusala zuwa ali groupe ekoti mobulu nde président keneke na lobi soki boyenga na tiki bino mpo nakutaki bino na kei soki biso totali soki toye rep toliaka tozwaka mbongo ya tike tokotike ndenge nini nde biso nyonso tulungwe tuke kusangana sikoyo na ye ko moto asalaka mosala na biso te biso tokomisa ye comédien tozwi ye tokomisi ye nde tosali groupe bolingo succès tobandi bolingo succès na antenne A tobimi na antenne A na ba 99 2000 tobandi groupe na antenne A bolingo succès 2003 na ye kulungwa na ke sikoyo Lisboy Fondation ya phénomène la Esobe nde makambo nyonso eke kufungwa makona ezaki facile pour ton Lisboy la Esobe parce que c'est rona 2001 Lisboy zo sala ba impact ba film ebele lokola Malemambwa ba histoire ezaki ebele wana bakabwani na bavie mundweri ya bandi sikoyo Lisboy Fondation kuna ezalaki kaka Lisboy ya pamba Lisboy ya baprésident 5 mais sikoyo fondation ya Esobe ye moko wana sikoyo toke tobandi ba de Londres ba nzange ba ebakata ba bijou la reine ba mama loso tozalaki bele penza ba tatu pajero ba musée Jeff Kamba la vérité tozalaki bele biso nyonso toko banda sikoyo
Lisboy Fondation. Mais film nini na Lisboy Fondation et tombolo na Kinshasa, na ville ya Kinshasa bat baye bayo ke mbala lulendo. Film oyo Aza iteki star. nga pena mobali ya lulendo Igo. Baza kubenga sobe Igwe. Nga na bianga ke Igo. Okay. Film iteki nga otosala na oyo pende iteki ngai oyo tosala na sans souci. Nini Fututu Yokason. Fututu Yokason. Mankaka diaka. Fututu Yokason. Film mamo tozalaki ba tozalaki kuyemba, tozalaki na orchestre. Tozalaki kuyemba pena donc luyembo nkunga. Mais film wana moto iteki nga. Mais ezaki facile carrière na parcours na yo ezaki facile parce que le Tonyo kwa memige. Ba jeune musu bakute na opportunité ba ina nzela oyo s'il vous plaît obinu bokati ya batiti bokati banza oui osali bolongoli basende batu musu ayene ka théâtre na facilité naza kubusa naza kubusana na pesi pe mbote na président Takinga biseka zali na pesi ye bambote bele poa tosala pe na ye président Takinga à l'époque ayamba biso na groupe na ye tosala théâtre opérette ngai lisala ngomba pe ya son âme phénomène sobe ba master mususu ba kwiti ba teteti ba mukandeya tosala na bango opérette na agricole ya yolo wana tobanda kokende ko jouer kona ezaki facile yo na loba na tu loba lelo YouTube eza na ngo mutu mo pa ko somba chaîne YouTube mo eza na 20 000 abonnés 50 000 abonnés abi abengi bat ba mo sala ba abanje mbala moko mais ba éviter place boti na musala o ba sacrifice din bo sali pour lelo oyo comédien tout mutu maboki azala respecter azala considérer lokola pe mutu na kati ya communauté mege nako kuyebiselo ko moko koyoka mawa mukolo musoso tovandi babyangi biso na Lisboa barubio toza na spectacle moko tokosala na Maluku tobimi tongo toye na limete place ezalaki siège na 18e rue chez ya Lolo tovandi biso nyonso mukolo mobimba banda tongo buyaki toye kolungwa po tokende spectacle na midi ba 13h ou 14h tala nzela mudaya Kinshasa ti Maluku toke Maluku carnaval na moyo wana botambuli fanfare botoki buyembi bisili po bozwa bato toye tukoti bato bakoti tosali musala comme il faut musala sili biso wana na pokwa tobandi kuzonga ngana za kuvana na Kimpanteke nzela toza kuzonga nzelo yo ngana zalaka tokomi na entrée ya nini ya Kimbuta na yebisi bango na lobi chief nga butika nga ya wapo Kimpanteke yango na kota njili na kei mbongo na nga butikela nga o te toke kaka bandal presa lobi biso nyonso na bandal wana sobe wana yesa kendaki deja kendako toye tokomi bandal nada expliquer bato loko ya kala ba pasi to mona comment ndenge to bandal kunyokwama tokomi bandal tovandi 20h 21h 22h mais bu pia biso mbongo to kende musika lo biso photo ya répétition babandi kubyanga ye na kata lupango mutu moko fa ko takazwaka mbongo atike siko toyiba na ndenge nini siko toza kutana na bilungi miga koti tanga mabutali elonga mige trezo seka izala esengo to esiliki miga bimi lungi nyonso kanga mama susa butali butuni tata ndenge nini ya ba pesenga 1000 francs 1000 francs oya vers 1000 francs chaku wana yo po tangu so yo za na victoire ngana okende Kimpanteke na koti bwe papa 1000 francs na pesi papa michopo mbote donc na mutu ba pesi mbongo apia bino yemo kaza koyoka mutema masusa na ubando kupiyibisa bango ndenge nini na toni bango 1000 francs na soka na victoire tona koma Kimpanteke 23h na yebisa bino na tikala kuna na kende na kokenda ta makolo mais buyi na ngati bandal donc je 1000 francs ozongela na ndako na 23h mais lobi so na temps fou ya répétition so kuyete au tourner donc à l'époque biso toza kusala musala mozwaka eloko te mais bolingo wana nano na motema fo anakende kusala tosala susu mususu na banda na kaluka tobetela mbula moko mige na carnaval okozwa idée te tant buyibuye mbuli beti tellement de kake makasi mai tondi bato bakoti te soko buzungi ndako bubanduzunga ndenge nini okuyibisa mwana nini okuyibisa mama lupangu nini to papa lupangu
Donc lelo bato baza kusala musala na facilité eza ndenge moko na passe biso tomonaka te. Mingi va souffrir te lelo. Non non non. Mingi beba kuti théâtre ko la chaîne YouTube na yo. O créer ba contenu no tia. Lelo baza kusala ba bianganaka lobi to ko tourner bo répéter te mais biso soko répéter to kusala te. Oyebi ke soki na répéter te na kuleka te vendeng ni. Donc faut tout izala ya kobongisama. Ah ouais, lelo ba opportunité en fait ba opportuniste basé bien en fait. Les ba français ba lobanga. Ba kutena ba opportunité au bino si bo bongisa. To bongisa déjà. Bo sacrifier. Et c'est au travail ba film ni ne tombola na Nzonzing. Na Nzonzing nazana ba film ali boso film moko to salaka na jouaka papa na Anse Luzolo na Fataki Jinula Micho nazaki na bana moko mito esalaka te mais na yebi titre na ngote ebimisanga na bimiso su makasi na Kilimanjaro groupe Kilimanjaro ya Placide Mongwele na pese bambote là na profiter mbala moko pour ku présenter ba condoléances na moko ya biso awote koteka biso le maître parti prof Elbas na banzi bana nyonso ina baza kulela prof Elbas awote koteka biso molimo ne vanda na kimia wana bazali bato yu ba pesi biso musala na Kilimanjaro na bosani te Sarah Musawo na Allemagne na pesi yo bambote Mungali Tito na Canada na pesi yo pe bambote bandeko ba yamba biso visa pa moi molimo ne vanda na kimia oyo ba yamba biso pe na Kilimanjaro batikali kolinga te na zalaboyi bango ndenge yo zali Sarah banda kuyibisanga lobi papa Henri oza mobali kitoko po anino ko kusala musala lokola uzala papa ekubomba mwa bote na yo fo teka ngo penza bato ba mono teka mo Sarah Musawo mais lokola eza likabo nazalaki na likabo yo nga pe na lingi nyonso nga naza na likamu te moto ya zwenga na musala ndenga kolinga salelanga soka lingi na jouer jeune ye lingi na zala papa yo kaka ezali facile sobe abanda permettre bino bosala ba Nzonzingi to sali ba Nzonzingi après kolongwa na groupe esobe tolongwa pona Nzonzingi bolongwa na groupe esobe pona Nzonzingi pona Nzonzingi po to ngambo to memaka po to salaka Nzonzingi ya linga yite bosala Nzonzingi te na biso tant to zalaki na ba de Londres na époque wana lingaka te mais de Londres ndo sala Nzonzingi ya abanda kusala Nzonzingi mais même bon ezali makambo de Londres biso nyonso tolongwa on atangi yo ngai de Londres Jolie Yasmine Fatou Kayembe toza mo ebele Rabi Mavinga papa Bokwankoso bato nyonso batala Kilimanjaro bayibiye tolongwa po na Nzonzingi na de Londres pe à partir na pour bolongwa po na Nzonzingi po na Nzonzingi à l'époque président banda kulinga te mais après donc tant biso to kei nde fungola sikoyo nzela aye ku comprendre après po bakulutu bapesaki yetoli kulutu elombe sukali na pesi yembote na pe ya sona maréchal sans souci bayebisi ye fwa utikaka bandeko basala musala babimise kozala eloko ya malamu donc lelo ndenge phénomène esobe bisiko ya vandi ntango atalaka papa Henri mobali ya lolendo eza lokumu oyo ya ye président kenekene ntango aza kotala nga na kimbanzeke famille ngando mobimba eza mpe lokumu oyo ya ye nde ovandi na fauteuil jaune pour la première fois boye soki il faut parler mpona ya esobe eleki yo ovandi na ye oliane ngai na yamba ye kaka awa aza vraiment ngai na trouvaki aza parmi bacomédien génie oyo basekisa biso ngai nakoli na nayebi bahistoire na ebele bateatre na ebele ebika biso ntiango mingi ezalaka théâtre mo mike musique mais soki yo fo loba mpona esobe ovandi na ye ça fait longtemps bo travail na ye esobe ileki lelo yana bato mosusu bamanke ba respect bana mosusu babimi na théâtre kaka lelo akozwa mpe audace manke esobe respect mais yo ovandi na ye oyebi ki esobe so il faut s'exprimer mpona esobe okobisa biso esobe aza nani na lopoto balobaka respecter les gars qui ont vécu esobe azali phénomène oyo biso tobiangaka couteau à deux tranchants soit oui soit non esobe azali nayebi te ndenge nini natombolela ye parce que mosala ya esobe boko kobomba yango te ata bobombi milinga ekobima bato bakoyiba ke eloko moko ezali awa esobe azali parmi bagrand oyo basali mosala na bango to aza kosala mosala ti lelo na motema moko
phénomène esobe napesi yo bambote ebele lelo soki moto akoluba na esobe seka ayibi ye te to avwanda na ye te azali moto oyo azangaka inspiration te ntango nyonso yelaka ye na motu epuis azali moto oyo nga mpo wana koma kosala luketu ndenge bato bazwaka luketu wana ezali phénomène esobe na bandaki kojue papa me ya luketu te tovanda mokolo mosusu na rep aye mbala moko akuta lobi banda lelo tokosala eloko moko ya sika mige longwa mige oyo pesa biso personnage mosusu casquette mosusu mige mosusu longwa Rien à oyo ya voir na fauteuil oyo. jaune okay bimisa mige mosusu ya sika oyo bato nano bamoni te nde sikoyo place luketu wuta ende bisika oyo misho ayela bino eloko ya boye ya bozo ya bozo en fait micho zaki muta bozo te non azali na casquette mosusu ah ouais mokolo wana nde ebima tobandi kobimisa sikoyo biloko ntango ebimi napesi luketu alobi banda lelo tekali boye phénomène esobe donc c'est parmi vraiment les grands ya mosala na biso mpona baartiste comédio baotala na caméra na oyo s'il vous plaît soki osadresse na bango na domaine ya mosala oyo bakoprofite nini na esobe loko aza vivant bongo balinga mosala batosa ya moto ezali répétition tolobaka répétition ezali mama ya science ntango olingi mosala parce que nayebi te soki ti lelo barepetaka ndenge biso tobandaka korepete na lisboy biso na lisboy tozalaki lundi mardi ntango tobandaka korepete lundi mardi mercredi jeudi vendredi wana na matete na banunu tovandaka na mabele ngai navandi na pandi boye ebaka ta vandi awa bijo la rai na vandi awa botandami na se boye donc moyo bouge boye eza te soki opesi mopepe ebimi na nsima sali mobimba epoli motu nyonso donc mais otelema ndenge nini mwa sali moko ya moke na banunu wana pa ya tantine rose tolingaki répétition lundi mardi mercredi 5 ou 6 jours na mokolo ezalaki moke te donc lelo toyebi te baza korepete ndenge nini balingi mosala ndenge biso tolingaki tosenga bambongo ya batransport ntongo soki tani so olati osukoli me oza koyiba te na okóma alimete ndenge nini na okóma matete ndenge nini mais so olati osukoli oza kaka na foi eza na bato mosusu soki amoni miga atali na gambela wana abombami alobi bango balingi kosenga namoni ndeko na nga itosi isi yo bato ya bijo na gambela wana itosi isi yo napesi yo bambote ba 1000 francs bandaka kopesa na ba 2000 francs opesanga ya transport yo moko ntango tokutana koyibi nako kobosana yo te esunga makasi mege na debi wana oza koba bato lokola baprésident Nicolas Tamundere Las Visor soki avandi atali olobi alobi papa yo mpona mosala ya kozwa epuis pe à son âme PDG babeli rango nako kobosana ye te famille Mbondi na masina wana banasi Mbondi bamishu Mbondi bamirela Mbondi ya malu mavoka Israël référence toko kobosana te bato oyo baza kobimisa bamosusu baza kodefa biso bilamba mpo oleka kaka na te ozala moto donc nzambe abakisa bato nyonso oyo basungaka biso ntango tobandaka mosala voilà ezalaki facilité ezalaki facile towuti mosika papa bouti mosika botrace ligne oyo eza lelo en fait bato mingi lelo baosala théâtre okoma na basi ebele bato mingi lelo baosala théâtre avandi abia naosala théâtre mpona azwa mwasi moko na poto abengisanga détermination ezalaki nini na théâtre osalaki yango mpo ozala okoma na basi ebele mpo mwasi ya poto moko abengiso na poto ozalaki déterminé na nini na mosala ya théâtre mege biso mosala oyo tozwaki yango ekomaki tata na mama mpo na bafamille balingaki balongola biso mpona mosala oyo mpo obimaka mikolo nyonso me ozongaka na eloko te bako kobengano mpe me lokola tolingaki yango toyibaki motoya nango yango toza lelo bon moto na mokili ndenge tolobaka ezali évangile selon Matthieu selon Luc selon Jean moto na moto azali na etaleli na ye na likambo
mosusu aza koya pwa naza mobali kitoko nalataka kitoko basi bamona mosusu aza koya mwasi kitoko pwa natela nguwa pwa bato bamona me biso lokola tolingaki mosala lelo toza bamibali ya lulendo soki moto avandi atala mobali ya lulendo alobi moto aluketo oza na nzela référence phénomène sobe oyo abandi kolata babidon aza na nzela mbali osombo oyo ataka nsima evunde ngajaja ngajiosi baza baréférence sikoyo yo mpe ntango oza kosala mosala estce okozala référence yango nde ya motuya ntango oyeli basi apres lobi bokutani na basi mosali esili oyeli mibali lobi bokutani na mobali mosali esili me biso toza lelo na bana toza lelo na basi me toza kimia nalobi toza na basi mpo naza kotia baartiste ebele bakokanisa naza na basi ebele donc naza koloba baartiste toza na basi toza na bana mpo tolingaki mosala me yango te kangi biso na makambo oyo toza kaka. Très bien. Mais différence eza est-ce que génération na bino ntongo bobandaki mosala na lelo tona 2026 est-ce que eza mpe na différence ozotala par rapport à bajeune oyo babimi na 2023 2024 2025 est-ce que différence eza na théâtre na biso est avancé tout théâtre na biso est reculé encore? Bon, d'abord différence ezali mpo na nini biso tonyokwamaki mingi na répétition lelo koma tokutana lobi tokosala moto aye mbala mo bayebisi yo mige yo awa okozala mobali ya mwasi oyo pri mbala moko bobandi différence ya liboso yango wana barepetaka te génération ya lelo baye na théâtre ezali sans répétition bazobengana kaka biso koma mobali na koma mwasi ok bino bondo répéter avant soki orépéte te okosala te. Très bien. ya mibale ezali nini bolingo oyo biso tolingelaki mosala motema wana naza kozwa eloko te to nazangi me fwa nakende répétition oza kolala nzala mpo na répétition oza na mwa mili oko kosomba lipa molobi te lobi na kokomela yango na répétition lelo bandeko baza nango te baza lelo na facilité lelo baza kosala nyonso azwi telefone bisika azali afilme mbala moko abandi kotia me biso ezalaki bongo te biso fo antenne anda tinda matériel mpo ya kozwa bino biso tonyokwami mpo bosala soki boza kosala tosisi à l'époque na matete tosisi répétition na président toza kotambola makolo fa tozela molili kota mpo esobe alongwa na siège mpo akende pane na ndako parce que bato baza kotala esobe oyibani me nano ozwi motoka te donc kotambola te ke bato bamoni bongo fa bozela mwa molili koti bandi okita malembe wana aza kovanda na aveni moko nalola mwana na bandali te na de bonhomme oza komona donc bolingo wana lelo to pasi wana bango bamoni yango nanu te lelo komi nango mige atali deja aza na fauteuil jaune atali ndeko moko avanda aza kosala yaka kuna ovandaka na fauteuil jaune yo ozalaka wana obongisaka te bamicro akuti deja facilité mais biso ezalaki bongo te ofo olata na tv fo defa elamba moto nabetole lisolo moko ya moke ya José de Londres toza kotourne na salongo na lemba de Londres akenda kodefa bilamba po atourne nango ya vie na ye moko chemise adefaka toye tosali mosali esili na butu tokutani na baétudiant ya Easter baye wana topesa bango mbongo de Londres alobi toza na eloko te babimisi mobulu bakata de Londres chemise ya bato awutaki kodefa bapesa yango kutu na matata epa vie na ye wana de Londres aza kolela sikoyo orealela ntango mosusu bavimbisi ye to bazokisi ye maza kolela chemise ya bato adefaki vie yango kutu alingaki te okende ozongisa yango ndenge nini mankaka diaka me lelo bato baza koya tv po aza deja na bilamba aye na intérêt oui aza mpe na talent te po atravayaka te arepetaka te ndeko na ye aza deja na kombo ayebani deja aza na succès atala alobi te yaka azalaka oza kitoko mobali moko akozwa mwasi moko azwa wana youtube mosala eza kobeba wana donc pasi yango wana différence ya biso na bango lelo batalent eza différent oui parce que baorepete te
en fait, même si vous en avez dansé, vous avez répété, Moussala mon côté. vous maîtrisez. Mais surtout, ça la bouille, parce que tout le jour, j'ai une salle à bémission. Yango wana. Oza kupusa na malembe malembe. Bazwa migo ya bandaki message bosona ya lelo. Migo mibale. Mibale. Mibale vraiment. Migo mibale. Mais lelo division. Donc abola division na théâtre. Lelo boza sunde boza ki ensemble. Te boza ka kala. Qui est tout le monde a bino pe beaucoup na banzonzi. Acteur na actrice ya la die sobe ya groupe Les Boy bakuta na rappel na acteur ya Elombe bakuta na rappel na acteur ya Mama Mbalio Sumbu sangani bosali pe projet biso totali na banda to seki to sepeli oui et lelo eza sauté division côté entre bino ba rancune côté entre ba artiste comédien na ba comédienne koyoka na eza di sauté et donc on ni sali ke ba acteur ba comédien ba to ya théâtre ba komana diffusion. Bon, les rues zali, et là, quoi, les bosses zali, motonio, ça za kuluka. Omoni, waze kwa lobe lo kumoko, et lo kukote na moto ko le raison ezalité. Donc, motonio, ça za kumita la ye. Ok. Intérêt na ye ou bien kumita la ye na? Intérêt na ye. Ok. Biso to sala ki mosala, y a intérêt à batonio. Na sens nini. Tant to za ko répéter. Soki, motomoko ya comédie, aza sur scène. Aza kusali lo kumoko boye, bolingi zala trop comique boza kuya na biloko kubakisela ye poa epusa ye namona quand même la musique azo jouer bo bakisela mature kubakisela ye poa etombola tanga kuzala meilleur le kumu ya bino nyonso na kata tomboli pe filmer etomboli film etomboli groupe très bien eza ndenge moko na musique na kupesa exemple ya muke Kofi aza kubemisa album cela aza obligé fayer la Kofi Nzembo fallait aza obligé fayer la Kofi Nzembo. Mais album a Kofi. Ya bango te baza kusa banzembo. Album a patron. Baza obligé fa ba yi la pe patron. Banzembo a kitoko. Na ba idée. Na ba idée. Poa ite kasusu bango nyonso malamu. Très bien. Mais lelo musali za kusalama na théâtre. Moto na mutaza komitala ye. Soki batiki yo moko musali ngwe kusalama te. Fa bato nyonso bazala. Eza lokola na kata nzonga biloko fo ndembi ya. Litunguru ya. Mungwe ya. Pilipili ya. Mayeya, mafuteya, resheya, sanyeya, luteya, munoko, elobokweya, munokweya. Siko yo lingi babiloko nyonso wana ezanga kutekala nana. Okusala musala ndenge nini. Donc bandeko bazongisa bolingo, batsa bolingo na motema et puis balinga pe musala baza kusala. Lelo keza kubuma bolingo ezali te. Yango wana. Mutu na mutu au monter l'intérêt chaîne YouTube na. Oui. Mais net na mbio bo mbalo lendo papa Henri. Ozo analyser ndeni lelo sila na belle vie. Basala deux camps différents, deux groupes différents. Bakaboli bakan. C'est tout la vérité quand même. On a sur la vérité. L'autre gros ba lelo aussi la na bateau ba soutenir rien. Ba comédien en plus. Lelo pe belle vie après na bateau ba soutenir rien ba comédien en plus. Donc les heures qu'on a divisé par deux. Yo en tant qu'ancien doyen na musala oyo. Ozo analyser sur cette histoire. Mike na kulubelo kumoko lelo mutu na mutu azala na ka eza mabete po na musala eza mabete mais mabe eza kuvuta wapi tangu tokomi koluka kubumana kufingana wana nde komi mabe bango nyonso baza kusala musala malamu kozala na ka ezali eza lokola ngana ko kuvanda na lobi ngana lingaka Barcelone yo lingaka Real. Vous avez eza mabete ezali point de vue ya moto. Na kuluba na ngambu ya ba artiste baza kuzwa bakana bango. Olandaki sila abenga bango banani. Ba ramasseur de ballon. C'est ça. Siko yo mitala ozana kati wana tango balubi ba ramasseur de ballon za kuna tote. Oza kumona. Donc le kumu ezali loko yo moto yo moko fomi pesango. Tango bipese lokumu naza moto a moto te nga naza moto a mama na nga na papa na nga bango bato babuti nga bato nyonso tokotani na mokili kote nyonso bakobianga nga soki ba respecter loko nga na lingi kato kubianze kuya ndenge baluba balubaka nzimbo zisalenge luba bayaka tokusala musala nako kuvanda teke nga na vwandi biso tuvwandi na ba maître ba maréchal sans souci ba papa Elombe, ba président Bodo, ba Mbalio Sombo, ba papa Ngalufa,
tovandi na baba mongita bakulutu kimbantseke bapapa mangobo bato nyonso wana baveta kinga bakabula biso te ke soki ovandi na oyo kokoya mpa na nga te artiste azalaka ya mutu te artiste aza nde ya bafanatike na ye pa toza koteka kaka mosala epuis artiste azali nani éducateur ya masi azali wana mpona komemela bato leson moza te mpona kokabula bato artiste ako kovanda te kayi na tv aza kofinga moninga na ye ya masano mpo okosepelisa nani tosepelisaka bango na mosala me ye no na kofinga ntango nafingi yo oza na bana oza na mobali oza na mwasi oza na bandeko nga naza kobeneficie na nini ezali kosilisa lokumu to valeri ya mosala toza kosala eza aussi ça lokumu to valeur ya mosala bao kosala na génération na bino boza ebele afa bino mpe boza ebele après yo mpe bajeune bayebele na ndeni mobali moko te lelo na masolo ya tali bongo mosala oyo bosalaka atelemi mpe asimpose kati ya basi lelo bato baodirige to bato bazomema game po tolo bavérité bato baomema game ya théâtre mboka na biso na kongo na kini yo komana na poto bato baomema game ya théâtre eza sila na belle vie ebele ya bagarçon ebele ya mibali oyo baza na kongo nini bazoarrive te kozwa mpe aura to kokota na kati ya triangle to na kati ya deux personnes wana kozwa mpe place ke tolobelaka mpe groupe boye leader boye mwana mobali moko boye mpe azodefendre théâtre na bafanatike na bato ebele nsima na ye lelo ezaka asila na belle vie nde tozolobela eloko nini osanga ebele ya mibali baza na théâtre mpona nini te bazomema mpe ekuluzu wana to charge wana avant bango mibale ndenge olobi lelo ezali bango banani banda lisolo ya théâtre banda ti lelo banani babandaki komema ngo baza ebele minga nalobi te bana mibali to bana basi bana mibali mpe bamemaki te bana mibali kaka banda masolo histoire ya théâtre banda bana mibali kaka bato babandaki komema yenda wana mais lelo na Congo ndenge toza na premier ministre ya mwasi bana mibali baza te baleka ezali ngolu nzambe asalaka ngolu na moto oyo ya lingi eza te mpo mibali bazotravaille te to baza mal organise te koyebana ezali likambo ya temps mike bino boza wana saint denis boza ebele te bafauteuil jaune eza combien eza mpo oyo oleki bato nyonso yango wana soki kaka moto alingi mosala na ye moto aza kotia mosala na ye na ndenge esengeli moto aza kopesa mosala na ye atala alobi te awa namoni mwa basali te koti nazwa nalongola nakombola aza kobongisa ndenge esengeli ekotombola ye epo ezali ta soki nzambe alingi alobi lelo ke ngandi bakotombwama eza nzambe nde alingi na batemps oyo ezala bango yango wana baza kosala soki mpe nzambe alobi bon ekoki nzambe aza roulage to oyo ndenge bino bowumili eleki ekoki mi sikoyo nkela sikoyo aya asimpose eza te mpo baleki bato nyonso me ezali mpo nzambe alingi asali bango ngolu yango wana ntango oyo ezali bango très bien ntango ezali bango nzambe asali bango ngolu lelo oyo bato bareproche bino to na bona ntanga bakombo mpona polémique bato babi lelo boza susu baéducateur de masse te biso okoni na théâtre fait neti nga par exemple so emusu na meladi yamba te mpona tala théâtre par exemple neti nga par exemple so emusu nakota ndako anganga te oladi eso basala filme moko théâtre Malemambo asimbaka kisi abeli liboma à travers cette film là naye comprendre qu'un jour so nasimbi kisi nakobela liboma mwana mayele ça en fait bato benga bino baéducateur de masse mais lelo bato bazoreproche bino ezaka ngai te bato bazoreproche bafilme na bino bacontenu na bino ozopesa biso osu te mature oyo eko apporter un plus na bavi na biso contrairement boyeli biso kofinga impolitesse bêtise na batv nayembaki Anse Luzolo awa na ye moko humoriste comédien azalaki content te na bacontenu neti ya moto lokola kolutu na biso modero mpona Anse Luzolo mpona bakongolais mpe mosusu
modéro alobaka ba bêtise trop et surtout makambo etali bongo sexe totalaka ba théâtre na bino makambo bino na ndako omona makambo banzoto nde modéro aexplikaka ni nakoloba nga moko nde navandi na korepeta ngo te eza dignité eza respecté bandeko mosusu baosala ba théâtre bambwakela bajeton baimpolitesse na kati ya théâtre ezoédifie tike totalaka na bana na biso mpo akoya orepeta ngo mpa na nga to mpa mama na ye ozoreproche nini na bacollègue na yo mpo na mosala bongo baosala obino botiki otiki te me otika na kongo baosala na kongo bandeko nyonso oyo bayebi ke bazali wana mpona koteya bato babongisa parce que bakombo nyonso bato nyonso toza kotanga wana bango nyonso bazali babuti baza na bana baza na basi baza na bafamille baza na babaya de famille baza na baninga baza na bayaya me ntango baza kosala yango bango moko fond bamilobelaka nini mpo ndenge totambolaka boye mige yambo ngana ya kopesa bato conseil na solo la vérité conscience na yo moko epesaka toli conseil ya liboso ya moto ya vie ezali conscience oyo ekosaka moto te okokoloba kokanga olobi te nasali boyi te me na conscience na yo oyebi ke nakosi conscience bakosaka yango te bandeko nyonso oyo baza kosala bongo babongisa modero tanga azali papa mokolo azali mwana moke te ifo abongisa mpo bato oyo baza kotala ye bakontinue kolinga ye kopesa ye confiance na mosala oyo asalelaka bango to bandeko oyo baza kofinga koloba basalite babétise na télévision babongisa parce que ezali mosala oyo ya biso te biso tozali wana mpona kosekisa to mpona kopesa bato toli esika moto alingaka kokende kolongola zemi olobi te ezali lisumu ememaka mpe na liwa esika moto alingaka kokota ndako ya nganga outi koloba eloko ya malamu okuta nganga te mpo omonaki moto akenda ndako ya nganga beli libuma omela diamba te mpo omoni ekopesa moto makanisa malamu te nga nasali mosala oyo ti lelo naza kokontinue namelaka cigarette te diamba te masanga te tumbako ya zolo te eloko te me naza moto ndeti bandeko oyo bamelaka moto na moto ayebi eloko nini aza koluka donc bato oyo tozali wana mpona koteya tozongela mateya ekozala eloko moko ya kitoko très bien tozongela mateya ezala eloko moko ya kitoko merci na bandeko to bolanda biso pour la première partie tosali yango nayebi te oreproche biso nini na première partie. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa,
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokiti na metro chateau ngutia daka yau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga baloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekoki kotiki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Merci pour retenir Maramé Bélé à travers notre invité Papa Henri Mobala Lolendo. Merci na Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola d'approche la patron. Merci na chancel Mbemba de Milier. Boss dit David Manga Motema Fanichis. Boss Botebele na boss Doudou Kinkela 12 Motema Malamu. Botebele na Mama Fibertine Samba. Moi c'est la docteur Samba. Jolie Mayala. Sango ya foire avec tes mayala 6600 volts topisi Botebele. Morimo ke moteur wa Magas Tuzoladio. Sylvain Anderson. Olitete. Evan Tumba na kati en vex. Jimmy Chimanga Port de la Chapelle. Morimo ke Botebele na Gaëtan Lipamoto sniper de Ferrigo la na kata Bruxelles Botebele na ye Guy Baena colonisateur de la SAP Motema Sylvie Baena Fabrice Massamba Red Mota English Fada père banglais na kata Angleterre Botebele na yo soko na biso kwa bidamba Kelin Tsumbo Chips de Paris Misha Daya na kata Nantes Botebele Chuchu Debo Mokonza Mboka Misha Daya soyo kabinda soyo Botebele. Merci pour tout na John Conde de Grand Santiago Botebele na bandeko tout boza connecté branché en scène pour à travers notre chaîne YouTube sur la VRT Studio. Zona bato ko remixer votre shit na deuxième partie. Nga na pesi mbote na mfumu ya Scandinavie Trésor Timbalanga Bambotebele bisiku zali Ousmane Gozele na Français wana busani yote André Lendo na Boston Pacheli Lendo na busani yote Babingemba Oasis na Français wana pesi yo bambote Lorian Tsebani Mama Pauline Tsebani na pesi mino bambote Maître Yoa Ngongo na pesi yo pe bambote bele Prophète Abdias Église Chandelier d'Or na busani bino te Soleil Chibambe Deborah Busango na pesi bino bambote na Bandal Nicolas Tamundele Mvuandu Mvuandu chef d'entreprise na pesi yo bambote mukonzi ya Las Visor ya Kowet na ya ville wana na Leon Hotel bandeko balingi yo biloko ya telefone tu Mvuandu azali wana Las Visor Nicolas Tamundele Ige Kabeya changeur de monnaie na bosani yo te na Kinshasa wana na ville na Gombe
Saddam Kupanda Sambale Mwanda na pesio bambote belé Bertin Dombasi ingénieur Ilo J'irai 100 kilo na bosani yote na pesio pe bambote belé Papi Mwango na Lyon Mati Baoso Belle-sœur Mutema na pesio bambote de Boulonnet TV Mama Claudine na Belgique na pesio pe bambote. Oye poto na nzela ni. Wayi poto ko sala ni. Na yak poto na nzela ya avion na matake avion. OK. Baza kubelela poto nde yango balmo. Oye visa mboka ni. Na zwa visa ya Belge. Ah, vous avez pas mon Belge. À partir de qui? Moi si vous te bengi na poto. Na poto tozala pe na bande kote. Eza question kaka. So ils ont moi cité, ils ont moi cité. Te ngana yaki na ndenge nanga. Ils ont moi si vous te bengi na poto. Te. De Kin à Bruxelles. OK. Na bandaki déjà parce que tant on nazalaki na Congo, na kendaka Dubai, ba visa nanga liboso na bandiango na Dubai. Dubai oza okende opesi passeport moi lukumu pom kolokota Schengen nzamba pambula. Nake ya mibali nake kumeka pana kende Turquie ba pesinga refuge. Turquie mboka moi. Ba pesi refuge eloko tuni eloko nini baloba. O so kota ba pesa yu toboya ka yu déjà moye lisusu. O kambala liboso na ona kota te. Moi na kota na kombo na. Ngana kuyeba. Soki yo pe. Te wana ma Congo. Ngana Congo la. Yoboni bato prière pour na voyage. Te na yekuyeba kuni zalaki nini donc pona bango tant on nazalaki na mvandu parce que ngai pona kende kuzwa visa ya Turquie nazalaki na mvandu muninga nanga Nicolas Tamundeli las visor ye muta asalaki parrainage mais balubi nini oya lie bango baliete tala mutema mabe congolais donc bango bakanisaki ndeti na lesi eloko mais na lelo to muninga za kuninga kaka muninga na bima aide allez balubi oso leka OK na yiku yibango après na lubia nzamba linga tena kende Turkish pona kende poto tant kuna baboyi ngozo visite na kende kuvanda na Turquie na te na kende kuna na zwa mukanda na zonga kakini na somba ka bablok na ngana banda kuteka ka nzamba boyi arafungo sikoyo kota Schengen papa pola yibsinga lobi yaka to kota wana Schengen ngana lobi ba Turquie kutu baboyi bon Schengen na lobi yo yaka to kota na ke kuna boyi mukolomi baleka ba bengo ya kuzwa visa nzamba mano papa nzamba za mukolo mukolo mukiri mubimba nana za mukolo lokola nzamba abimisinga kuna soki mutu mususu uzanga foi okuluba bandoki okanga bafami bandoki mutu alatinga mutake kukota kuna me nzambe ye moko akangi kuna pafungulawo oprofite na nini na poto na musala osalaka nini oprofite osali ba formation osali ba ozwi ba contact na ba collègue obakisi nini na musala na poto na ye kuyeba lelo moi ndenge tozalaki na Congo toza kusala musala lingala mabanga lingala na mabanga kaka kubwaka kutanga bakombo ya bato me na poto sikoyo ndenge tuyawa na ye kuyeba ke a part kozala congolais a part kusala musala na ndenge ya mboka il faut na yekula na zwa ba langue o eko kusala nga lobby na ke kusala ba filme na communauté mususu en dehors ya oyo nga nazalaki pour papa Henri déjà na Congo mubimba soko lubi na mutu papa Henri Motaluketo mutu nyaso ayebe mobali ya lulendo mais sikoyo epa ba anglais ba yebinga mobali ya lulendo epa ba belge ba yebinga mobali ya lulendo epa ba frama donc iloko sikoyo ya kubakisa yango wana pona kuta susu na ba comité mususu odo bakisi naza kusala ngo c'est bien c'est bien c'est bien naza kusala lobi pe mega shoto katali ba lobi akakutone ni Tanzanie tomoni ope na basala ba théâtre ezebela oui yo ozape na don ya humoriste ke okosa pe spectacle bato baye one man show oui ezali loko yo biso na Lisboy tosali yango mingi na phénomène sobe c'est bien ezali loko penza yango wana tozalaki kosala plus na répétition tokozo mo extrait totelema na biso ba lolendo esala mishada ya bien na Nantes tu débord mokonza mboka mbala lolendo na vanzi bino nyonso busepeli po bumuni ya bino bolingaka papa Henri mobali ya lulendo bandeko na vondi na poto awa na mamisala bato baza kusala na poto bato nyonso poto ebebisaka mokongo
poto eza koboma bato mokongo, poto eza kobelisa hémoroïde, poto na kuyoka batoli ndenge hémoroïde ezwaka biso awa moto ayebisi nga fo ubaka totungola ai. Ai balambelaka nazwi ai mige na tuti nga wana na pakuli yango mafuta mbila nabakaka te ndenge nabakaki mige na butu nalali na mama na bino nga nayebi te na butu ntoka ndenge bakaki ai ebimisaka mipepe na nsima na bimisi mupepe na nsima na munoko wa nsima mama na bino alalaki asutuki papa lamuka natuni nini ndako nyonso ekomisola ai yango baza kulamba na 3 oyo oto nini nzoka ai ote wapi na munoko wa nsima oyo bakaki ai nyonso nabakaki ndako mobimba na beti pentatonique ndako ebebi na solo ai. Poni tobela hémorroïde na poto ebele kotambola mingi, kolala mingi, kovanda mingi, kotelema mingi. Bongo basi olongoli bon. Basi mingi. Si la invité ote poni pour la raison asali film monene si la après simbo de somo landa biso na invité il posa ramasser des ballons balubaka moto na motazali na tango na ye soki nanu ba biangi yote kozala pression kundima présenter. Très bien. Et c'est tout cause numéro to réseau ni oyo répondra très rapidement. TikTok ozana Papa Henri Mobali Lulendo na Facebook soki bakei nazali wana. Papa Henri Mobali Lulendo na TikTok nazali wana. Au numéro WhatsApp 09 92 10 10 53 30 9 92 10 53 30. Mais on numéro Congo. Mais yango na sala WhatsApp tilelu. Ezali numéro yebani na biloko na nga nyonso. To garder ka ba contact. N'appel normal na WhatsApp nyonso elekaka. Ah bon? Malgré 2 ans, 3 ans la poto. Malgré 5 ans. 5 ans. Vous gardez le même numéro. Bon numéro, bon n'attendez pas le banaza infidèle. Na wuti nango musika tuumini. Na lala kana lamukaka na ye. Ye mutafungula ba porte. Ye mutayisanga poto. Bon tukuboya na pona nini. Pour le bandeko bana ba fête anniversaire, c'est possible ba inviter pour ya aussi. Oui. WhatsApp yango wana soki bubiangi Mobali Lulendo yeyo azali. Dernier message to retenir ni na passage na yo na fauteuil jaune Mobali Lulendo. Donc bandeko nyonso balingaka Papa Henri Mobali Lulendo tozali wana pona bino. Lelo nazali wana Paris po tozali na réunion ya entraide. OK. Président Jésus de Londres, Bapo Firenze, Bibi Chutuseku, Christian Petit, Kanto Mavitu, Nabusani Binote. Donc, batu nyonso, to sala musala ndenge sengeli. To lingana, kufinge sila, bambwa kili sila, to sala musala ndenge yebanelaki. Et kuzali loko moko ya lukumu, pwana biso ba Congolais. Très bien. Très bien. Très bien. Bah, remercie mes ça. Jenny Beautiful, la femme de Koti Ilonga, 19 na Pesio Bambote na Belgique, Blandine Mwamba na Canada, mon colonel Zagoli, Gelo Far West, Blandine Moda, Malou Mavoka Israël référence, famille Mbondi na Boussani Binote, restaurant Biso na Biso, na Lyon chez Sims, salon de coiffure Mungu, c'est bijoux Limonge, Bambote Belé, restaurant La Main d'Or chez Maman Loboko. Merci beaucoup na passage na yo. Migenga mutu na tundu yo poa okanisi tata na yo Mobali Lulendo. Merci. Merci na bandeko tu batali biso. Merci. OK.
ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awa Toza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau Kayau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka sominelula metro biso bataningaka ba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola batampo ba mama, banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokisa mamumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fesse sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa tulevimba Non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi limaso olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga